candidat Oyo, Vital Kamera Ponaki. Candidat Oyo, Félix Tshisekedi Ponaki. Oyo, Moïse Katumbi Poni. Oyo, Ndeko Matungulu Poni. Candidat Oyo, Ndeko Mouzito Poni. Candidat Oyo, Ndeko Bemba Poni. Ezali Martin Fayulu Madidi. Chadari, Azali candidat Oyo Kabila Poni. Tshisekedi Félix Azali candidat Oyo Vital Poni. Parce que vous comparez candidat au Kabila Poni, candidat Vital Kamere, on a candidat peuple. Bobé en solo monde, on a invité la Mouka. Nous avons eu temps à bakoma batubele avant. Tu veux que bande bakota un gouvernement pas zambo ba la campagne. Basa la campagne batika ba distraction. Basa la campagne na bango, batika distraction. Biso avion to ba pepo ekoya pour na la campagne ndeko. Martin Fayulu koma, eko kitana na tanda pepo ya njili, to la campagne bo et longo bani. Tolingima sekite. Mboka oyo yali ya José Makila te, mboka ezali ya Kabila te, mboka ezali ya Tshibala te, mboka ezali ya mbotama ya Congo démocratique, mboka ya bakoko na biso. Congo France Bisona bango, bango na biso, bisona bango ekara molai. France.com site ya Kolo Masolo danger, Masolo kitoko. CongoFrance.com lelo libe bae bayaka biso kaka boye tomonaka bamsu bayaka na fimbu lelo to comprendre Jakindala yeli biso oni bato balata ba wisi wana ingénieur na été vacances so bana mushetu bato ba construction ba INP soki nini Jakindala bonjour. Bonjour madame. Tomonyo lelo awana kata la muka bopesi biso programme na bino. Programme pour un Congo digne et prospère avec Martin Fayulu Madidi, votre candidat de la Mouka. Est-ce que, espérons que, na programme pour gagner l'élection? Au moins, l'élection, l'élection, tu as gagné. Élection, ceux qui ont malam aux Congolaises, ou qui ont gagné yango. Et Zalika Kalikambu Yako Kende, le peuple congolais, qui a Tala, Moto Obotindaki, Moïse Katumbi, Moto Obotindaki, Jean-Pierre Bemba, Moto Obotindaki, Matungulu, Moto Obotindaki, Adolphe Mozito, Moto Obotindaki, Félix Tshisekedi, Moto Obotindaki, Vital Kamere, Bapona, Yeyo, responsabilité, les autres bino congolais, au voter nani. Parce que nous avons pour Naïwana, parce que pour Niayebani, Martin Fayulu Madidi, candidat Nabiso. Donc, le 24 avant tout Noël, Nambotama ya mon empaté, tout c'est la victoire, il y a Congo, parce que Congo n'est pas long à jouer. Namoni Martin Fayulu a lobby vision na bino na Congo digne et prospère, abi état des droits, paix, sécurité, abi respecter la constitution au Congo. Donc notre bible élection donc qui est élire président après 5 ans. Mais tout le monde qui na la Mouka, boye na surtout qui est des transitions avec Martin Fayulu pendant 2 ans. Beaucoup mieux changer malobaté. Au moni ming ba ça la politique. Tant Kabila zubo konzine kolo oyo ba ça la constitution. Il y a 2002, 2006, 2002. Et on a la constitution. Et ça m'a bêté. C'est Martin Fayulu zubo konzi. Et c'est na baskelimi beko parlement biso ba député so boponi ngai ba na lukunga ko commissaire député na bino. C'est Martin Fayulu a président public et que tout le monde qui est dans la majorité dans le parlement, tout le premier ministre, tout le lobby, Kabila a les constitution ya minyoko ya mbutu ya misala molili to sala mususu. Et ça dit ma bêta. Il y a un peu pour tout simbeko. Aménagement du territoire, mais tandis que Tomoni, moi la mboka Thomas Louaka, nzela qui y a université comme Mwamba. Parce que moi la mboka Martin Fayulu habite au ceux qui peut te cheper espoir peko, to go bando keta ti ba goma na mituka. L'espoir ni oboro mo chepso Jakinda na kata la muka bo. Maman, omoni mboka oyo, biso mo bakolo na ote barate motué na. On a pénézali kamba solo mais bato basa ba kelele onyonso ba bi valeur mboka oyo te po oyeba ke mboka ezana misolo ezana bozwi zwaka kandakisa moko Joseph Kabila Kabange tata na ye comment on dit sous Laurent Désiré Kabila na 2001 Laurent Désiré Kabila Koufi Joseph azamona tata mokonzi mo aza général ya armée Joseph Kabila azalaki na mbongo boni na banque bon toi tu as 100 000 $. Azaka président, ADP général, 500 000 $. Kabila a 500 000 $. La banque nini. Tu prends la banque moko. La banque, ezalaka na l'école banque nini. Bien que ezalaka. OK. Joseph Kabila a 500 000 $ na banque na biak. Lelo banda 2001, qui non a 2018. Yo Joseph Kabila a mbongo boni. Azan a plus de 30 milliards de dollars, Azan milliardaire.
sikoyo milliard wana banda na 2001 tina lelo zongo wapi yango ndelo bato ba comprendre te mboka oyo tant kabila zubu konzina ye za musala nango ezala ki priorité de priorité comme ça va te bozu ça dit que tozo kaninga na yo lenga penalia comment mutu azana misolo mi balé mato imisu mi balé ni ngana yo aleki Congo na misolo azana bozu ko Congo comment tu comprendre non ndaki sa wana pour la hôtel saoté soki ndeko Martin Fayulu azubo konzina ekolo Congo démocratique misolo nyonso bozu nyonso ekozonga ya ekolo po ya botombo linkita tokotonga manzela tokotonga ba train tokosala ba train bakofuta bato nyonso malembe na limiemia na botosi mibeko ya ekolo na botosi bozwi koyeba te oyo ezali libenga ya leta oyo ali libenga na ngai tokosala misala mpe tokosala bikamwa mwana mboka Jacqueline tobeki lelo fe bokende province non c'est juste tobeki fe boke province toyoki ke mwana mboka José Makila bokotiaki lettre te munya ngunde npo tobeki lelo fe bobanda déjà boke kotaba est kuna botambola nazo boya kotanga bakoma batobele awa tobeki bande bakotanga na gouvernement ba la campagne batika ba distraction basala campagne na bango batika distraction biso avion to ba pepo ekoya pona kosala campagne ndeko Martin Fayulu ekokoma ekokitana na tanda pepo ya njili to kosala campagne bo elongo bani tolingi masekite mboka oyo yali ya José Makila te mboka ezali ya Kabila te mboka ezali ya Tshibala te mboka ezali ya mbotama ya Congo démocratique mboka ya bakoko na biso esengeli tosana tokebana tobangana zobanga na lukunga toza ba gros poisson oyo moko eblo kwa ba mova ba nani ba ndako tonga ba pont mona mboka Jacqueline Ndala yo ba électeur na lukunga ozo tcha bango na espoir nini député tonga raponté député atela ka batuma ité député apesa batuma poloté yango le boyemboka oyo soki ndeko wana atongi atchepon lelo apesa batuma lelo banda kala za wapi banda kala za ministre na zalaka wapi bandeko bopona bandeko obino boyebi obaliana bino babotama na bino ngai nazali mwana ya lukunga ya solo na botami na barumbu na koli na monga fula na tangi na ngaliema na bali na lingwala na fandi na komine ya Kisasa na sali na komine ya Gombe siko mwana ya lukunga musu bolingi za wapi mwana atuka mwana lukunga bolingi za wapi tokende bandeko ba pona nani po ba yebi peke no ndeko ya lobaka député azali moto akopesa bino maite ay lokuta député azali moto oyo akokota na kati et puis so boponi député na lukunga azali député ya Congo ya lukunga ya Kisasa te lokuta azali député ya Congo mobimba esengeli na yasa na makoki aza na maloba aza na bwanya ya kosala mibeko pe kolanda na mibeko wana ete salema soki esalemi te a sanctionner DG ya société Songolo to pe ministre ya département Songolo musala député yango wana. Est-ce que vous croyez vraiment que le programme de Martin Fayulu a lobby pour combattre Fativite to bozo kenende peut être comme accord à Genève accord à Nairobi boto na so la question ya Fativite te na yebisa kiyo na bandelia wate candidat oyo Vital Kamerhe ponaki candidat oyo Félix Tshisekedi ponaki oyo Moïse Katumbi poni oyo Ndeko Matungulu poni candidat oyo Ndeko Muzitu poni candidat oyo Ndeko Bemba poni ezali Martin Fayulu Madidi. Shadari azali candidat oyo Kabila poni. Tshisekedi Félix azali candidat oyo Vital poni. Parce que yo comparer candidat oyo Kabila poni na candidat Vital Kamerhe on a candidat peuple. Bobé en solo monde na invité Lamuka, Ndeko Lamuka. Campagne ezali banderole te. Campagne ezali banderole te. Congolais a yébité sengeli ne token le 23 boye a bongo na masolo akobongo la ngona nani akobongo na Martin Fayulu abu pia. Merci beaucoup. Message rotinda bande ko na diaspora au PSP numéro na bana lukunga ba retrouver. Te ngala ni mona ngeza 204 na la liste ya AMK Alliance des mouvements Congo donc biso tozo na parlement wana pona kotonga Congo esika. Ezali reconstruction ezali construire un nouveau Congo, nouvel homme congolais, c'est-à-dire moto, azala congolais à sika, kotonga congolais à sika, tokomi toza congolais à soni mam papa. Soni ko bomba biso. Tokomo dia banzinzi. Mokele bomba biso na malaki ko bomba biso lisusu. Toza na botosi ata mokolo morote. Na Rwanda, na Angola, na Brazzaville, tokomi bonyama. Ba humilier biso. Tete. Neko, la muka loba Kabila abu
pia boye malamu na tata mokonzi ya ekolo ya sika Martin Fayulu Madidi mokonzi ya ekolo oto kotonga elongo Kongo ya sika po ete yo na ngai na bana na ngai to batela ekolo na biso ekende liboso. Merci beaucoup. Balaso ya Congo France wana ezalaki mwana mboka Jacques Ndala wazali moko na mpona lukunga ngope tozomona ka bato ya mayele lukunga vraiment bato tala bato mo ebele en tout cas ça vraiment pas simi na mboka biso Congo tozomona so ka campagne élection campagne mais mboka tozokenda ngo ti wapi mboka eza bien te bazoko kakoloba te bande on a ça diaspora merci pour la information on peut ça biso sur réel pour la chaîne na soto ngozolo baike likambo esa make balobi te eza lokuta esa muntu ba soda bo bakita kimboka bo eza lokuta mso balobi match ya 2015 ba msusu baloba boye mais to monya ambassade des États-Unis esa nini kitisi ba drapeau ba msusu balobi ote et la signification matanga ke kuna na leka bi merde te na msusu bala matanga ngo balongoli ba drapeau mais ba ozongisa na bango mais peuple congolais, merci vraiment nos frères de la diaspora. Naebi ke mikolo ba tension eza ya ko mata. Bozo ka pasi mingi. Donc eza ke to bomba loso na ndako to bomba masangu. Ape biloko ngo ekoma cher bino pe kuna ko bima 4h, 3h okeka ko sa musala pour yoka mama azobela, papa azobela, yaya boye ndako bazobenga na biso po papa mingi ba mama mingi bateka ba ndako na bango batinda bana ba poto po bayebi ke un jour ba kosomba mboka mopa eza mboka na ote mboka na bino ndeza yango yo. Il faut boyande ko investir awa. To yoka rapeke to yoki mutu loko anete to yebi loko la Gisette ti mère double atindi moi ba conteneur e na mituka moko toteki to tongi mboka eza bongo bande on a mboka na bino eza awa tant bo silika boza na raison ko sika parce que bozo la ba avantage bino boza na kuna biso eza te moi la primaire azo futa Minerval $500 $400 moi la primaire azo futa ba frais kimbuta sala ranini banzela ba na classe ebola DG bandi to mona jamais kimbuta ke kotika savon monganga to savon génie na kati école non mais bana azo futa ba $15 à frais kimbuta mbonga mabele nyonso eza ya koloba te zo sala pasi yango to sengi na bino nzamba batela le 23 décembre mapona mieux kene na kimia ba bazo ba to sala soulèvement to sala boy en tout cas nzambe a écarté nyonso na po ba sala nzamba to cheki motema bango ba comme ba corrompu balaki banzamba bakoko banzamba bakoko pe bakomi corrompu donc to komobela kaka présence ya nzambe soki pe 5e président ya Congo akouta na au-delà toki na sa mabele soki wapi on ne sait jamais en tout cas je dis merci beaucoup à mon patron Didi Pumba depuis la France merci vraiment papa la makasi ope sarabiso ya musala famille Congo France on va vraiment tozo kende toujours kaka liboso tozo koba ba bazara na pona kofinga boyebi passe ya gaz te obi passe à torture tozora te binde to bata marate mais bilo continuer ka kofinga na ba réseaux sociaux mais mutu monta fouté na mutu classe pour biso so tozo bagisa en plus auto ye baraté bokomela biso ba numéro ezawana bo bara osala ki bo faut osala boy merci beaucoup Gisette Tati mère double monté ma prend Juclo winner. Merci beaucoup à José Ntangu, babi oncle préfère Papi Ntangu, Pichu Zola ya ndeko bato Koko Zola na kati ya Lausanne wana Pichu Zola famille Zola mon baba mbote na bino. Merci beaucoup à maman Meta Biteza depuis Allemagne mboka banyasoni comment mboka ba papa Maxila ba Yuba. Nabi merci beaucoup na ba abonné na biso Congo France. Bandeko ba partager ba émission nanga na yeba bino te mais ça me fait plaisir vraiment na romo katina ba province ba comme benga nga la ndaka en tout cas ça me fait vraiment plaisir et Monique to la raté to sala toujours Moussa 10 jours au jour. Pour ça que poto informer Rabino kaka tozalaki ato moi mboka Jacques Ndala lobby mais lukunga ezo bangisa poto yebi kende ko les heures pas zawana ezo ça vraiment ko banga merci beaucoup à mon équipe technique na moni mon artiste na sima caméra merci à Christian Touré Kenzo merci beaucoup na famille Congo France mbanga la bino tokutani mbala sima Congo France Bisona bango bango na bisona bango ekara molai France.com site ya Tolo Masolo danger Masolo kitoko Congo France.com